moko oyo aza vraiment na soif ya liloba ya nzambe ya solo oyo aza vraiment na posa na tongo ya lelo to na mokolo na lelo nzambe atouche bomoi na ye mpe nzambe atikala na bomoi na ye libela esengeli na mwana nzambe wana alukaka nzambe tango nyonso comme makomi na nzambe ezoyebisa biso chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Donc invoque-le tandis qu'il est prêt. Donc il faut que luka nzambe tango azomi monisama tango azomi monisama elingi oloba nini il faut que luka nzambe na ba épreuve nyonso bien-aimé etikanga na ye biso a des fois tozalaka na attitude moko soki okomi na ba problème soki makambo ezosimba te oyo okutani na échec moko okanisi lokola nzambe atiki yo okanisi lokola nzambe ayebi yo te to nzambe abosani yo te nzambe aza présent na circonstance nyonso tout bien-aimé oyo ekomelaka biso na bomoi lelo bien-aimé toni topartage eloko moko ya moke oyo ekoki kosala biso ntango mosusu mpe 10 minutes oyo ekoki kosala biso ntango mosusu mpe 15 minutes mais ekosunga biso soki toyoki mpe tolandi malamu totie na misala nzambe alingi alobela biso nini lelo nzambe alingi alobela biso ke aza pharmacie nalingi nayebisa mutu moko ke yesu aza pharmacie oyo eza na bakisi nyonso na kati aza pharmacie oyo eza na solution ya kisi nyonso maladi nyonso tu ezosala na bomoi na moto to oyo esalaka na bomoi na biso esengeli na biso tozala na kondima tozala na clé kondima eza lokola clé soki oza na boko na yo bien aimé okozala capable ya kofungola bien pharmacie ya nkolo yesu pharmacie ya nkolo yesu depuis dra esi ete mais tokóma na accès ya kokota l'air nyonso mais à condition ozala kaka na clé à condition bien aimé. Bonjour, Anne. C'est Anne ou c'est Jeanne? Toi, tu sais pas faire manger. C'est Anne ou c'est Jeanne? Jeanne, allô? Tu m'entends? Je sais pas si tu m'entends ou moi je t'entends pas. C'est Jeanne. Voilà. Alors, mais c'est que... mwana mwasi wana komaki azalaki susu na valeur na société te mwana mwasi wana komaki ye moko toyi koloba plus loin akomaki à part batiaki ye à côté akoki kosala na kati ya bato te akoki kose présenter na feti te akoki te parce que selon maladi na ye ndenge ekomaki na matoi ya vis-à-vis ya mutu nyonso tu mwana mwasi wana akomaki salite mpo na bato parce que bible elobi aza mwana mwasi oyo atangi makila panda bambula ebele azangaki lisungi abetaki peut-être porte na bapharmacie nyonso akendaki peut-être bien aimé na banganga kisi akendaki peut-être bien aimé na bato basalisaka bokoko na époque wana bien aimé bible ekomeli biso nyonso te mais totali ndenge bible etalisi biso mwana mwasi wana akomaki na suka mwana mwasi wana aktivaki kaka eloko moko na kati na ye kondima mwana mwasi wana to comprendre que il faut la clé il faut zala na clé o eza kondima clé ya kondima bien aimé kati na yesu eza capable ya kofungolela yo baporte ebele femme de sang mwasi ya kotanga makila atalaki susu
problème na yete atala ki susu ba mbula o bien aimé ya umela ki na maladie te atala ki te ke ba pekisa ki ngai ko bima na katikati ya bato ayoka kike mokonzi akoleka ayoka kike pharmacie akoleka altali na gauche atali na droite alobi na koti na ba pharmacie belé epesinga kisi ya malonga te ba kisi nyonso nazomela maladi onga naza nango nesika yango emela kisi ebika me maladi na ngai komiti na niveau ya komela kisi maladi na ngai ezomaîtrize bakisi maladi na ngai ezopesa bakisi nyonso mokili ezopesa solution te mukolongo mwana mwasi wana ayokaki ke pharmacie akoleka oyo aza lokola ba pharmacie nyonso te il s'appelle le roi des rois il s'appelle l'homme de Galilée mwana mwasi wana bible lobi asalaki violence na kati na kondima bible lobi mwana mwasi wana kendaki tina nsima ya mokongo ya Yesu Masia alukaki kosimba songe ya elamba ya Yesu epi mokonzi ya pharmacie batu bazalaki zinga na ye batu babandaki kotuta ye na makolo bazalaki batu babandaki pe kotuta na maboko na elamba partout bazalaki parce que azalaki au milieu de la foule abandaki kotambola elongo na bato mais nzambe oyo aza pharmacie oyo nani atushe ngai bayekoli bazongisi balobi mokonzi toza na kati ya bato ebele bazotuta biso tozosalela yo kutu sécurité toza pembeni na yo po ete bakoma te me baleki telime ebele bato ebele banda tobandaki koya bazotuta yo tokoyeba ndenge nini parmi bato oyo ke mutu moko atuti yo alobi wi bato ebele bazotuta nga me na sentir puissance moko ebimi kati na nga eza na mutu moko atuti ngai lokola bato nyonso tu batutaka ngai te bien-aimé laisse-moi te dire baproblème yo oza nango ekoti na kati ya matoi ya bato ekatisi bangomba ekatisi bibale elongwe na poto eke na Afrique elongwe na Afrique eye na poto ekatisi famille mobimba oza lisu na valeur te balobi ye eloko nini ya malonga koki obimisa na maladi eumeli na nzoto na ye mbula na mbula asambelaka nzambe rien ne change akweyaka kaka na eloko moko bapesa yo meme kombo po ete totali na ba message pas mal ya bandeko ya ba bien-aimé oyo bakomeli ngai mama Ana mama tolo na se ya solo maloba na nzambe pamboli biso me tomoni yango lokola ekatani esengeli ovanda malamu wana okontinue maloba na nzambe po vraiment epamboli biso merci na baencouragement na bino na bandeko nyonso tu oyo boza vraiment sensible na liloba na nzambe oyo ezokweya na kati ya mitema na bino na mabele malamu ezobota mbuma yango ke ezosala bovanda kimia te bosala bacompliment mpo na maloba na nzambe Yesu aza pharmacie toza bongo na kati ya mokanda toujours ya Matthieu 9 20 à 22 lisolo ya mwasi ya perte de sang mwana mwasi oyo abandaki kotanga makila na première partie tosukaki tolobi kokote mwana mwasi oyo akomaki na suka mwana mwasi oyo akomaki en dehors ya société mwana mwasi oyo akokaki kokenda ta kokende kotika CV nulle part po ete bazwa ye na mosala mwana mwasi oyo abandaki kovanda na kati ya bato te akoki koya koassiste yo na matanga te ni na fete donc akomaki na monde moko à part akomaki kovivre isolé
laisse-moi te dire, bien-aimé, ceux qui ont se retrouvé na kaya mwana mwasi oyo akomaki salite pour na maladie evandaki na bomoi pendant 12 ans. Biso ba mama toyebi na ba période na biso ba bien-aimé, tangu tokomaka na ba période na biso, nzamba asalake na nature ya bomwasi tozala na mikolo wana tangu mususu mikolo misatu tangu mususu mikolo minei, mais tozalaka mal à l'aise, toyokaka libumu pasi bamisusu kutu na bakaya bongo basalaka bafièvre. Okomona mutu azokoka kosala eloko te, mais mwana mwasi oyo avandi na eta wana pendant 12 ans, pe ya chaque jour, ya chaque seconde, ya chaque minute. Omoni niveau nini oyo bien aimé na biso akomaki mal à l'aise. Et puis sango ya lisolo na ye, sango ya kolumba na ye bien aimé ekendaki partout, ekendaki na matoi ya bato nyonso tu. Yango lelo ngai na yo mpe tozotanga yango na makomi. Bien aimé, Bible elobi mwana mwasi na yokaki te pharmacie ya koleka. Mwana mwasi wana yokaki te bopesi kisi ya solo oyo soki okoti na pharmacie na ye okobima ndenge okotaki te. Okoti na pharmacie na ye ataku tozalaki na ordonnance yango ya ndenge nini, ye aza capable ya kopesa kaka kisi moko yo ozwi solution. Lolenge David bible ebisi nga azalaki na bamabanga mitano mais atiliza kaka moko. David a utilisé kaka moko pour etakwesa Goliath. Yesu aza pharmacie. Na ebite na tango yo bien aimé. Problème nini yo zanango, maladie nini etungisi nzoto, bokono nini evandi na kati na yo bien aimé, oyo ekomisa yo na monde à part. Oyo ekokaka susu kovanda na kati ya bato te, na liboto ozalaka su na parole te. Bakontaka yo te bien aimé, soki bakonte bato ya libota yo bakoma kotia yo a part. Parce que bokono moko boefandi pendant 12 ans na kati ya bomoi na yo ozosalela nzambe, me bokono wana ezokende te evandi ka na kati ya bomoi na yo. Yango te nde lobi ki absence ya nzambe na bomoi na yo, yango te nde lakisi ke Yesu atiki yo, yango te bien aimé. Eloko nini ekoki kokabola biso na bolingo na nzambe? Eloko nini bien aimé? C'est pour cela ce qu'on na makomi. Okomona makomi ezoyebisa biso tout ce que vous demandez, vous demanderez avec la foi par la prière. Vous allez na kondima ke si ekokisami nyonso bokosenga na kati na kondima na mabondeli bozala na kondima ke esi epesameli yo okoki kozala bien aimé. Ozobondela mozomona kimia te, ozobondela ba réponse ezoya te, ozobondela ozwaka pe réponse na likambo yango, mais lelo perdre yango, lelo bungisi yango. Bien aimé, laisse-moi te dire, yango te mutelobi nzamba tiki yo à chaque minute, à chaque seconde, nzambe azalaka abimonisa makana bomo na biso dans le bien ou dans le faux, dans le mal pardon, nzambe azalaka na biso bien aimé. Eza ba moment ya désert, oyo biso to lekaka, eza ba moment ya épreuve, o nzamba talaka bolingo na biso. Regardez la vie de Job. Job a tout perdu, même les enfants. Même les enfants, Job a tout perdu. Même la femme de Job a oublié que l'Éternel hier a salaki bango bolamu. A bosani ke oyo bazao lelo eza na makasi ya nzambe. A bosani ke kimia nyonso bazalaki nango na kati ya li. Frère, okoki kozala déjà réussi na kati ya pharmacie plusieurs fois. Yo bika na ba maladi ya ndenge na ndenge, yo zo ba solution na kati ya pharmacie oyo bengami Yesu Masia ya ndenge na ndenge, mais yo eza na ba moment mususu tu as perdu aussi beaucoup de choses.
Mais bien aimé, biloko oyo yo bungisi, yeba ke zana esika eutaki. Biloko yo bungisi, yeba zana mutu apesa ki yo faveur ozwa yango. Eloko yo bebisi, yeba ke zana réparateur na yango. Eh, maladi oyo zobela, yeba ke ezana kisi moko oyo eza penda destiné pona maladi wana. Maladi oyo zobela bien aimé, yeba ke eza na docteur moko oyo aza spécialiste ayebi kisi nini oyo yo koki kotia po oyo koki komela po ete maladi wana etika bomoi na yo. Eza kaka médecin moko, docteur moko, le véritable pharmacien. Il s'appelle Yoshua Yamashia. Il est le roi des rois. Oyo asalaka opération ezanga cicatrice vandisa ye na kati ya bomoi na yo yo kozwa solution. Mwana mwasi wana atikalaki ye moko me nzambe atikaki ye te, atikalaki ye moko me molimo mosantu etikaki ye te. Bien aimé, po ete omona mutu atelema, mutu azwa décision par la foi akende kosimba elamba na Yesu Masiya po ete quelque chose euta na kati na Yesu et guérir maladie na ye. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que moi la mwasi wana butu mobimba méditaki azwa ki tenter. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, tout médita kamaloba na nzambe. Bien-aimé, tout zwakata moko ya kobombana, ya koluka Yesu. Bien-aimé, Yesu alukaka ye partout. Tu peux prier partout. Na kati ya musala ozo sala musala ozo bondela. Prière ezaka tefona ganga nde nazo ganga boye. Mais non. Okoki kozwa ba moment mususu ya ba silence mozo belela nkolo Yesu. Yesu, le véritable pharmacien. Yondo oza na pharmacie ya solo. Oyebi eta na ngai Yesu. Telle ordonnance na ngai ezosenga kisi oyo. Aza na kisi nyonso me présenter ye ordonnance. Ordonnance na yo kendaka ko présenter yango epai ya nani? Ordonnance ya maladi na yo oyo ezosenga kisi moko songolo pakala omoni ko tamboli nango partout ozwi solution te. Bien aimé, nalingi nalakisa yo le véritable pharmacien oyo atekaka bakisi ya solo me na mbongo te. Soki ozangi mbongo epai na yo kozwa kisi sa mbongo, yo présente kaka ordonnance. Présentez kaka ordonnance au médecin apesi yo ke maladi nga nazobela yango yo yeka ko présenter ordonnance wana yaka ko présenter examen wana yo sali yako yebisa yo kisili oyo koki omela pe kisi yo koki kozala déjà na kombo nango ezomona na te olukengo na ba pharmacie nyonso ezomona na te. Le véritable pharmacie oyo azavandi na lola, le véritable pharmacien oya yebi nzoto ya moto oya kela moto yenda yebi solution ya maladi na yo ekozwa mana nini na kisi nini epi akopesa yo monde emploi ndenge yo kobanda komela kisi wana. Nyonso tu wana bien aimé evandi kaka na maloba na nzambe. Soki oza muto olukaka nzambe te, soki oza muto opriaka te, soki oza muto ojenaka te, po makomi quelque part eyebisi ngai milimo mabe mususu ebimaka kaka na jeûne et prière. Donc ba maladi mususu ebikaka pe kaka na jeûne et prière. Zala muto alosambo po yo mona loboko ya nzambe. Zala mutu se retiraka po yo mona loboko ya nzambe. Zala mutu simbi kondima po yo mona loboko ya nzambe. La foi c'est la clé. La foi nde fongola. Fongola ya passe partout. Oyo koki kofungolela yo bikuke nyonso to ekangama. Oyo koki kofungolela yo bikuke nyonso tu ekangama. Oyo koki kozongisela yo oh d'une manière d'une autre. Oyo monguna botoli to monguna bebisi.
Il n'y a que le vrai pharmacien. Il y a qu'à solution. Alléluia. Alléluia. Par la prière, Nyoko Simba Kondima. Par la méditation de la parole de Dieu, Nyoko Eba Simba Kondima, bien-aimé. Simba Kondima na yoko le kanyoso. Batela Kondima na yoko le kanyoso. Kondima na yo tangwa te, bien-aimé, pour la maladie songolo pakala. Kondima na yo tangwa te pour le loko moko boyo baby sito bungisi. Kondima na yo tangwa te pour bien-aimé yo komina suka. Maladie na yo bien-aimé kisi ezate. Kondima na yo tangwa te. Il y a encore un pharmacien que je le connais. On a présenté, on a pourquoi Léo. Il s'appelle Yoshua Yamashia. La pharmacie n'a qui se zangakate. Te bien-aimé ko bungi se likate. Te na bungi sa likia. Te na bungi sa likia. Konzima na ngai etangwana. Konzima na yo etangwa te bien-aimé. Solution ezali na problème na yo. Solution ezali na maladie na yo. Solution ezali bien-aimé à toutes choses, il y a une solution. Il s'appelle Jésus, le véritable pharmacien. Oh, on a pharmacie na ye qui ezangaka te. Mais pharmacie wana est disponible. Tongo midi pourquoi? Depuis rideau ya temple ezalaki déchiré. Jour wana nde tozwaka accès ya kokota tongo midi pourquoi? Mais à condition ozala na clé. À condition ozala na clé kati na yo. Soki yoza clé na clé kati na yo, nde yo kozala na accès ya kokota kuna gratuitement pour retirer kisi gratuitement. Oyo koyeba ko guérir ma blessure na yo. Oyo koyeba ko guérir maladie na yo. Oyo koyeba ko pesa solution na ba problème na yo. Jésus-Christ, il est pharmacien. Il est un véritable pharmacie. Et pas naye qui se zanga kate bien-aimé. Simba Kondima. Na ba temps difficile bien-aimé yozoleka. Simba Kondima. Simba Kondima, Simba mabondeli. Yo soki ba bengi yo, ba lamusi yo, okende, obonde la nzambe ata 10 minutes, ata 20 minutes, naza fatigué, na kokokate, na okende musala. Bien-aimé yo okende musala, ozo contribuer pour nanzoto. Okokende musala, oui, poto futa bandaku, oui, eza malamu mingi poto lesa bana, eza malamu poto futa, bien-aimé électricité nyonso, eza malamu, mais est-ce que yo so contribuer pour na molimo na yo, pour oyo yo zo contribuer na mokili ekotikala. Peut-être peu les 30 ans ne kokite, on récupère ta mbongo salaire angote, yo kufi, yo tiki mbongo ango. Mais mbongo yo contribuaki. Mais si ka yo tango kokufo kokende, est-ce que zo contribuer pour na yango? Chômage Céleste, est-ce que yo zo contribuer pour na chômage? Céleste, ozo contribuer pour na chômage à mokili. Olobi esengeli na sala, na pesa makasi na nga nyonso. Po lobi soki na asu na makasi te, je pusani na kovanda na kolia chômage. Qui t'a dit que na ba moment oya kolia from chômage na vino pardon, yo kozala kaka na bomoy. Yango Bible ezozongisa mayele na biso, ezoyebisa biso elobi, ezoyebisa biso chaque chose à son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler pour le corps. Il y a aussi un temps pour travailler pour Jésus. Si tu contribues, bien-aimé, pour na mokili, pour na chômage, il y a lobby. Oyebi ke lobby age ko poussana, na kozala na posa, il y a chômage wane esunganga, partager ba l'air na yo, laisse apé chômage à molimo. Bien-aimé, travailler pe na chômage céleste. Pour être soki yo kufi lelo, okokende quelque part wana yo kokende. Est-ce que yo zo préparé ango bien-aimé? Oh, Jésus-Christ, à sa pharmacie.
Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Na pamboli binonio sur le monde entier. Oyo bozu vraiment libaku ya kolanda mama. Tolo nase la femme du roi. Zambe apambola bandeko nyonso tu. Yesu azanzambe abongwani te lelo lobi libela na libela akotika la nzambe. Na pamboli bandeko nyonso toyo balandaki Matea na biso ya semaine passée ndenge toutaki kosolola tolobi ete Yesu azanzambe, Yesu aza pharmacie. Yesu aza pharmacie abikisaka maladi nyonso kati na ye eza na kisi nyonso oyo mutu akoki koluka to akoki kozwa pona maladi oyo ezo koma nzoto na ye. Tozo continue na thème na biso ya Yesu Masi aza pharmacie. Lelo toza na Matthieu 10. Natangi na mukanda ya Matthieu 10 namoni mission des disciples. Lolenge Yesu atindaki ba 12. Bible ezotalisa nga soko tali na Matthieu 10 à partir à verset 1. Bible ezolobake atindi ba disciple apesi bango nguya ya ko chasser ba démon, apesi bango nguya ya ko bikisa ko purifier ba maladi nyonso, pe apesi bango nguya ya ko bikisa ba infirmité nyonso. Donc Nzambe a latisi bango miracle. Batambolaki mukolo wana nte na Yesu Bible ebiselaki atindaki bango mission. Et puis si on a quitté pena plus loin kaka na 10 wana Matthieu 10 na yeti na verset 8 ayebisi baye kolina lobi allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Allez plutôt voir le brebis perdu. Soko mati likolo komona pekisi bango kokende et pas ba païen. Aïsi bango aïsi bango bokende pas ba païen te. N'allez pas vers le païen, mais allez plutôt vers le brebis perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit vers le brebis perdu, eza batu ebele na se na mokili oyo baza ba brebis perdu, bayokaka liloba ya Nzambe, basalelaka Yesu Masi ya bambaleleki. Yesu asalaka bango bolamu moko na bomoi na bango ba reconnaîtraka ye lokwa mokonzi pe mobikisi, mais lelo babungi nzela. Yesu aza na besoin batu wana nyonso tu, yango atindaki ba 12 mission. Ayebisi bango obokende pa ba païen te, bato oyo bayeka ngai nanu te, bato oyo bayamba ngai te, bato oyo bayebi ngai nanu te, bokende nanu epai ya ba brebis perdu d'Israël. Bokende koyebisa bango ke bokonzi na Nzambe ekomi pene, bokende koyebisa bango ke Yesu makolo eza na nzela. Yango lelo na ye comme les 12 pour na yebisa bana na Nzambe Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ le véritable pharmacien, oya vanda na bakisi nyonso tu ya bomo ya moto, oya vanda na ba solution ya ba problème na biso nyonso, oya yebi source ya vie na biso, oya yebi nombre ya suki ya moto na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, oya mona kabiso na kati ya molili na se na mai na kati na zamba. Aza na besoin ya ba brebis perdu. Atindi ba 12 bokende pa ba brebis perdu. Aza na besoin ya ba brebis perdu. Bien-aimé, lève-toi. Yo muto lembaki, yo muto komaki fatigué. Olobi na kosambela lisusu te na lembi. Na eko telemisa mutu moko na lobi telema. Tanga Matthieu 10 à partir à verset 1. Kitati na 10. Okomona ndenge Yesu azoluka yo, okomona ndenge Yesu atindi ba manda
okomona ndenge Yesu atindi bayekoli atindi basali na ye bakende kolukela ye babrebis perdu po te bateya bango ke ye aza koya aza na posa na bango bazonga na bergerie azoluka biso mai na miso alobi biso bato tolembi biso bato tokomi fatigué tozonga na ndako ya tata. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus, le véritable pharmacie, aza na solution nyonso yozo kende wapi bibelobi a déplacé kutute ye mokote matindi le 12 apesi bango nguya yako bimisa milimo mabe apesi bango nguya ya ko purifier ba malade pe ya ko bikisa bakakatani. Bien-aimé, problème nini oza nango oyo ezongisi osima problème nini oza nango oyo soko okyoka kotala liboso te Yesu aza solution kima na se na makolo na Nzambe ata ebebi lelo il est capable ya kobongisa lobi ata obungisi lelo il est capable ya kozongisela yo ata ozwi nanu te il est capable ya kopesa yo. Oh bien-aimé, Jésus a tout azana nyonso pe aza nyonso tobengi bino na kati nelanga na kolo bino ba obolembaki boya na kombo na Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Ezalaki ya bino molobeli na kolo évangéliste tolo na se la femme du roi Nzambe na lola pambola biso nyonso okotokolanda mo exhortation oyo programme ya prière na biso tosambelaka na aline biso batolo na se ba mama